Voilà, très sérieuse, chers abonnés, surtout à l'Ingaliti, à la métis, nous abonnés massivement à la chaîne Bino. On a les chaque jour, on a ça Bino toujours plaisir à s'abonner massivement. Le long, on a peut-être surtout ma bongo, balobi Kirigou, dans sa boss, ou à beta bina, tout qui a plein de studios, à tout le bilo, à Sika, pourquoi pas tous zoyer nanou, avant bilo, déjà boire comme à bina, to profiter nous à Kirigou, bonsoir. Bonsoir, On y santé. D'accord. Akiru to ki koza plein studio te bite préparation ya nini studio ngo pona yo moko toza na orchestre moko bo esala ki au côté studio pour betane na orchestre wana yo renga na mouvement to ko pas kofi le midi ah ouais nazara mission et lelo mais na ça banaza li bande d'actualité à quartier latin mais yem tozo produire ngo non non produire ba force na nzambe nzambe mta produire voilà, Balandia, site na biso to lingara tellement makasi moni ba Kirigo nani vraiment pesa kombo ya Kirigo za non propre to za surnom. Te Kirigo na bando kata suki jumo ba sena na cabine téléphonique. Anga mutu mo kata nga suki na zezala rezo kitata na kuti na parler ba petit bando ta dessin animé na kuti la chambre na zuki tata na bi na moni dessin animé Kirigo. Nde tsenga idée na bimi na tali na mo to mo display nde mo na bi na bisia me kono kata suki wana abisinga dingwe te kata suki sa nda katanga ndo mona sukisa awa ti lelo za bongo ndi mama na ba bandalo na ngomi Kiriku ndi akende ba vina nga babindombe awa na sima aseka kana bandala sima église aseka toto répéter pas vina nga babindombe baninde na ngoma Kiriku ndi ti lelo ndi na partout na kenda na mema kombo na bo déjà ki komo na yo monde mtondo tambola ni ngo par rapport à kombo landaka faut pesa bana ba kombo bipesa ndi merci beaucoup Kirigu na comprendre ka ya mise ba tamatumboli ya makasi Kirigu obana ya makasi Kirigu obana na orchestre nini o epesa on pifo makasi ke ba ba reconnaître que wana vraiment za Kirigu pe kombo etikali en tout cas na banana ba mouvement belé mais orchestre ebimisanga yo mo wa conscient yo mo yebisanga yo belinga c'est la tête merci na tambola na ba mouvement mais yo mo wuto lobi nitina loba voilà oui c'est son premier cri na oyo sana quartier la tête ka dasa ba bosso ba cri mso ezala na luka kaye na lelo ale mama yaka oluka giyango oti tsango ngabulande yango ndekanga mais tana komo ko dansa ba boss il présent bande sanga bandela kiana ngape na yo kote bandela kia wa umba yo bouger ngapoza bi bandela kiana na bali kidasa ba boss na bali na tina ngomo sentir a focaliser nde wana na komsongo cri nde na vani so na komson pe yango nde so na obwaka ata na boki ngana kana ba volant nde bulna ngai ba volant yelele volant bulna ngai zaka yango wana do c'est un peu ça bon to ka pe crime ba muta memi en avion ezala son deni so kokozong sabiso makasi ça première fois ba memanga na avion pas kofi tokendaka Rwanda mengana zaka na passeport na nga bakanga ngo pa Vasco Mabiala et pas Ferrigo là na lobi na pe na RTNC na habité wana na benga ngo ba passer donc ba memanga na carte de lecteur na tozwa avion vol qui sangane to Goma tokota Rwanda na kota Rwanda na carte de lecteur na retour na nga na siko na otala ba avion na sanza una avion ta ba turbulence wana ba bloko na tout ndese sanga nga moi je suis bisengoza et puis créer ça tout cri ba bisengo ya kofi ne na créer cri wana donc via magana sanzi mais via matinga avion donc elanga na ya nze mo ya Sir Marie Musambo motabede ya non sengi ya merci e bongo na ya nze mo Sir Marie na biso e bien bandela su bien motazene ya bébé sengi ya merci e bongo ya mati motamemi na taxi o sengi ya merci ouais banze au moins Marie Musambo ya nde inspiration utawana nde non c'est ba sentiment na ngaka tu vois pour gratifier mon vieux première fois mat avion pour l'eau ne soit liboso za la releng l'eau ne soit bien ya liboso hein mutu akabelo première fois baki aussi ba $20 na vie obo sana gaete atoko mo simba ba 2 milliards na vie mais mutu akabela yo mutu ndeti mutu a de version ba liboso obo sana pété mais mutu yo aya rapper moko boye da batami balé na jarana ve ntaliboso matsanga avion c'est Koffi Olomide c'est un peu ça yango mona sela cri wana et tomba pe jour ma concert invest ma ve biginto na ya kaka ndeshi na bimsa cri yango abwaka lo mobo ya diemba sokine mobo ya bisala pe clip nango ya diemba boye nde mamo
Président bisinga petit biliki to na pile boy. Président sanga. Ne nazwa tanga nazwa micro moi pe mais ana senti ka fait. Et puis biso animateur te luka espace à fidélité ana senti ka fait comme il souffle souffle goûter. Po ya ana souffle te ana souffle ga Macintosh. Ye souffle zalara. Na vu du bon na biso mba mo fait tikeli ngata. La gang ça n'investe après ça ne plus jour ko faire docteur créer. Pepo na ba bless lonole ba telema ba nomi kabuya ba telema pepo ba mami mati ba 14 mota memi na taxi osengi merci dans la musique mota memi na taxi osengi merci pour son abona alboso kofi e bango ya matisio na avion na wana kofi na olaxi oko senga ya nini grand mopa puissant papa fololo wa kumbaka yango bien pepo amo kofi skota la diki pepo simela mugi diki pepo nakanga mama ne place ko ba docteur cri tu vois le truc akiguna kanisi suna ndeloko na ngai sanga na pe bonsoir mais nazada na bonsoir à Kofi na ça va suna le kizo so ba bonsoir ya maison mère ici mbate mais bonsoir même tando pe sango ezaki Clinton il quitté on a bissé son ça be bonsoir maison mère so tali ba tutu bazu bonsoir avec Clinton ba Bercy ba Cédric ba tutu ona ba descendant ya maison mère bana ba fabricas bana ba ferre bana banani après on a pesa ki yango sous Goldberg donc ngana nazana na bonsoir ya grand mopao. Merci beaucoup. Tant on voit qu'il est rappelé un peu le mot quand on parle de bois kawa qui moko tozo bina na kati ya ni na bois qui lokwa banzembu lokwa ba na bosanye bado na place ba pesa ki okirigu na ndenge na yo moko est-ce que ko me kata o sepso mo extrait na mo kiete atwana ko sorte biso ba animateur na ba chanteur to différent mare mo pa za polyvalent nanga na boka na nginga pe enge ukana kande yo kanyana umeka ne te elega poani nga kolega nga subola lega pona lega Kofi il faut adae il faut na koma na ba na koma na ba fan koleka ye ba fan faut na koma na ba camarade ya ba président na komi na basi koleka ye na komi na ba omeba mutu koleka ye wana liki siko tasko tina makambo to sale maka na olika Kofi journée taka Kigo na ndipo bandi carrière no ba musicien yo tamboli ozaka na mauvais souvenir ya musicien na âge koleka ye âge wana pebike kuma isala mate bando bandi carrière no ba musicien yo tamboli o le orchestre yo le kani souvenir ni ya mabe orchestre ni ozala na en tout cas na temps ya finga batute ko finga te ezali maintenant na tante na ko prononcer orchestre to mutu mo na tana te ya prononcer ba kombo na ba bazali quand même te na tana te na c'est exact parce que mutu nyoto zala ba souvenir ça t'a profité te na quartier la te sali combien de temps ce quartier la terre naza mona quartier la terre depuis 2007 mais na yo ma mise quartier la terre en 2016 dans la longue quartier la terre en 2018 2 ans mais naza mona quartier la terre depuis 2000 po bando boka ba kina na 2007 et 2009 aliembwenge ameli supute DVD eloko mema DVD na poto so talanga a conscient ayaka pe kini jo lukanga na webise eloko ezate ba pesa nga to vaina Christa Shenge na beta guitare ya vandiana nzoka nde ba vena Christa Shenge elimbisa nga mais ya idoji ba memela mopa do DVD na ya ayoka mamno aloba aliembwenge ameli supute bandego aliembwe nde juna oma misa quartier la terre na ndenge ya kri quoi ale bukana mabukelele mabukelele mobala drume ko bukana te beta biloko elela prokotom su sagade ntidi tikiti ali originalité non ameli supute aliembwenge kasi baboka ngo boeta ale bukana mabukelele mabukelele mobali adrume ko bukana te beta biloko elela proga ya sagade tidigidi alie wana eza ya basiri ve na nga zakli awasala mo makambo wana TV nga komiso okri
alors bamamba liembwenge baya mado ana tu tu vois c'est un peu ça. À part yango po bi ba crino ebe bando nga yango kaka te yango na po yango ne na ketambula pe bakina nga pe bwaka melo ndoko musanga grand na ko tika musique te puso na bwaki mo orchestre mo ibe bwaki so na bwaki si ko tika musique te nazo na sala cabine po ko cri o na Jamaïque na vandi njiu na kata kiriku na expliquer l'histoire ngoti donc veut dire na zakida na koma na taka na tika musique na cette cabine mais longa na cabine. Na batano beta ke okome mo na carcel te si je tombe pas la 2007 ba 2009 na carcel te ba mema ki okome matoza ki yo moko ya ki osali test nde ba ninga to basala te carcel te na bundanga mo ba kotsanga na ba porte ba Didiora banani mais na bundanga mo pona ya si na umela na beta une semaine na porte carcel te beta une semaine na kota raté ti ba Georges Kalume banani ba tsanga courage ba Platini menga ba tsanga courage bunda Platini menga uto sola zonga ba faire bani menga espèce sanga zo zara on est santé sportina nga una pas ko fina bulo sa succès te ngana buluge tellement na linga musique na kati ba cop tout ngana ko manga sa ba cop na kati sango bana bana na répondre ata ba ordinateur so abwaki biloko na otite quadra ko ranga na zong se ba réponse mais on a commis ba adopter ba crina na boka ba CP non eza elo makila nga mi tso na zong quartier la terre so na boka za dia na quartier la terre te so na zong na actualité merci pour la correction so na zong na actualité quartier la terre so na boka équipe prise ce plan non so ra ndimika na koma misene boka crina ngati non le wapé ma belle mais so ndimina c'est-à-dire aux ala so na quartier la tête yango singa ke so kan ndimo zo na quartier la tête physiquement moralement na quartier la terre physiquement na kuna te ça siko wapi physiquement na sa mo makamo libanda osali po yo kese na nzoto na ngezala kuna te na za suna te mais moralement na quartier la tête et longo rapé des até na fo ezaka naturel sinon lo babwe bat ba mo ke uta mutema c'est un peu ça physiquement ndenge physiquement longo na pourquoi pour connaître na orchestre orchestre des belé mais au préféré au sala oya yo moko mission na matika songo na epse na mega lo yanga matosa mo featuring mo be simbete simbete pourquoi pour nga esprit na nga tala e komi o yaka mouvement na vandi na sina sala nyonso pa ko finir so ba sala donc kende kuna wabeto ba 12-24 ezala yango eza yango te eza ata ba pesa kinga nyonso na sala ngo da pa ko fitu kande to aboye sans poto sanini mais na viva. Mais pourquoi pas le cobet fitting na Koffi Olomide mais qui comme maman pa yangiama kirigu tunano ya makasi ya makasi koma papa na onde wana obi esprit na yo eza kuna physiquement na onde kiei sikotongo luka fitting faut bana na papa na poko sina ba papa baninga tunano ya na makasi te mutuna ngwa pete po na sina salama mutuna na mopao do yansone masima mutu na sala nae do omoni mutu azaka yo watanga maza ata mobali musubu akanae boka ba pena mutu mo 2 ans me bozonga na pe 3 ans la zaka yo donc c'est que esprit na bino ta musu simbaka na ngokaka donc ba place musu okende po bina ke mekana na sa mwelo mo boye après na continuer banzila na ngai mo pe simbito zena mbulu to vanda te mo mekano kaka. Tu vois, c'est un peu ça. Qui n'est pas mécano, kaka, ou ça m'a makamo, boy, après continuer nzela ipe so moi ba, et biga peut-être moi alingani pe angema, akene kaka, basala moi et logo mo ba benga ngo featuring. C'est un peu ça. Mais mission ya Koffi, akeluka yangem basani mo featuring, tu vois. C'est un peu ça. Voilà, avant to kota na ba question surtout notamment morceau moko ya ba clean ozo préparer mikolo so to robina nini, to robina o boa kato o yemba. O sala mamoteki animateur to mapenda chanteur vraiment. Ale lingana kana bolingo tolande exemple ya papa na mama basi bashina kamibali babalaka te lingana solo balape bolingo lingana solo balape mibali babalaka te babala savant akomaka na ye sibere bafongola ye Facebook lisumu ekobo kindi na seki pourquoi na bila kasi ndio emeli ba PD ya moko non bando na PD bola ndete donc na yembi wana animation mais na yembi pe ba chant donc na yembi bor mo boy pour à part animation na kitsa pe ba esprit ouais. Nalinga kama be angai
nakendaka mabe angae nalingaka mabe najura nanga nakozala mamelo mpo nakokima ndenge bato balobaka bolingo moto pasi yango n'appelle pas conjuration c'est que tous ces peuples appellent conjuration soki balova bino mabe yanga mandala ebiolove nalingaka mabe angai wamne amolo mobwe mabe balingi ye andimie balove ye akangami babe I love you babe I love you mandala nalingaka mabe angai Eric je t'aime plus que 3 fois 1000 donc voilà merci beaucoup Kirigi Kourou est-ce que étant qu'animateur dans le monde de l'animation ou important de signer en tout cas on est mambo yonde fo ipsanga bon parce qu'on habite en animation et consciemment on habite un peu consciemment pour na CP la na musique depuis au mois na batté nos animateurs j'ai chanté nando linga Céline Dion na kenape ne église na yemba si na yoko na animation comme un rappeur après rap na yoko na animation sinon on ça animation dans ces plans d'animation tout donc on a apporté tu sais qu'on a nos conscients dans côté de yondo ko ipsanga Kiriko wi comme na idole on a apporté bien plus pesa ngayo wapi non pesa ote mo foye bana biso to découvrir singa ke idole moi azali na comprendre na porter un plus mo boye nanu na micho bo na beta no animation ko mais na ebi ke no se pesa ka bato balinganga ba Fabrice yele na bon donc na ga animation ko voilà était qu'animateur Kirigi to on a 2 génériques au bon na ba confinement et puis si moi makam tozo bina par rapport il y a ba 2 4 5 animateurs au babo qui côté ya Fali pour pas côté au pays ya Fabrigas 3 jours pas bois qui est mon ko je n'ai que baneti suka na ko yo peut-être animateur au pas nam sala na peso ka 2 musiciens au babo qui 2 génériques na si ko yo ki bango na qui pas Fabrigas bon na qui pas Fabrigas 3 jours nga beti générique et bandeli ti suka ye moko parce que on a na boye na landa mutu na mnoka batute na landa mutu plutôt na landa na TV na landa mutu selon de bat boloba 3 jours à Fabrikas ba sali mo ba interprétation mo boye bat bolo bilango da ça va da bat bolo bilango da ça va yo mo po yo kengo en tout cas no ningi singate mais lora bat bolo bilango ngala mitema batute ba hocha bat babini ngala obina te bat babini siko to lobani donc ya on a bi ça va déjà quoi pour ba mais générer monsieur net générer avec Fali et bimi pas même 3 jours bat ba mo lobelango ba nini Alléluia na bola ima Aleya gato salama kambo ya ralanti ngali nga utalia fast Alléluia fast de beta kando kindi ala baline ndombasi antu wando yoki pona moni peno bwa kyo wando yoki mona animation suba na ko sote ba fina biso suba biso ba plan ba animateur na bango boki bango te ye ba yoka ke ba inane zo tunile zaka ba fan ya masolo mesko Fali na ko sote de borbe est-ce que Fali beti da un mois ce zai ba barre zala ko ngopi sans raison ko ba barre ate o lo bani pona générique pe ya di magi ba barre zala ki mais que po ba ke siksa o ma ke na ba chombo e beta tout ça na ba générique monsieur ya faire go là côté kuna pe bina filé 2 génériques yana pe ezo zanga te otuni ko mboni faire go là ve faire pe ça va par rapport à acoustique ça va générique te générique vraiment en tout cas balimsari tensala limbisanga mutu nanga nari pa boirete en tout cas dans les bancs en tout cas il convainc nga penati mais disons son en bref bola nanga na générique à faire na s'appelle na ba partition et bomi eza ba sauter pour ba bandi ya blom so na kati ndoko ta ba blom susu ya bien faut vandisa ngata 3 minutes c'est que sukiana vandisa vanano wana blom susu ezana jeune moi bois qui abo krimo boné krimo ya bien mais ba sotango tout et bomimba mobo ba mbang leki donc on va te sauter voilà il y a bina filé pe a tout cas na yoka ki yango vraiment sans blague na ne bini singate na bini on a ko sepela pona ko sepela pe na sepelite OK nga lukaka cri
so crie zate na lugi danse na kati bilo mi balana soko zate ponga mona na luga na bimsa cri ngamo naturellement na boka cri so na boki cri profite na confinement Mogolago bimali banda nagotia yemi pende tongosa oseki ramba ngazali ngake seksanga skoke na tata musique pe bon na kofe bon na ndenga vrai wa bina filé wa masalanga magena na beta na orchestre leader na mais masalanga mais no konveke ngate. OK, petit à petit ko konveke o kaka voilà tozonga suna crino su moko et puis ce ko to kende na ko chiter. En tout cas, na boka trop crignon loba. Ngano dinga ba krika o ya kala. Mingi kana ya kala ya sikanonte. Na katila tena na pas faire na boka pas faire na yana ba zela te moi kala te ba pesa ngo batu mena so ba cri na nga na mo pesa nga 3 minutes pina na sala retro na relater quoi. Na yana cri liboso za ya Mama yoga ginzo tomato esengi bachuba tunga baya mama tomato esengi bachube kanchi mama lobaki tunga tunga moko wana apo bazungu bakilongo pa nani pa nani abwaki yango pa la coste ngana banango pa fere ntamema mpe na ba fere bimdani la coste yo bimso na sima ngana nango pa fere na ba rep ka kulisi ba memela ale koti sa mama la serenge su adi fuelele ale tsuba ye virise su na face ngale la mambo Facebook ale yaga bebe to chache ngana yona WhatsApp ale kotisa ko nena ndo bwakongo ngombo na pona yo ya mama odana mwalimu te na yo ya nini ya ne ya nangana koma kudila yo agogo kitoko na yo bakoma ngosalela mwana popi oya mukolo ya gola na komi kokrake yo agogo loketo na yo ezongo binitsanga bachuki nie loketo aseta nie gesa yazo binisama kana bebeta apo na yo longa na yo ya o una studio babitana bimisa ba pesonga animateur aboka kadi kibeni pasa pamba pasa pambe mo oebigutute mobali mobimba pamba akoma kafewe mosala kifioto na mosala kimanzumba pambe alata kakola pambe na kasi stringa pambe azuwa serenge na kata di fuelele wono gozanga lole pambe basa pamba go kirikuma yele pamba tonda bujoba pamba pas umuna ndo boka tele kana no bisakria suko ba pesa nga chance na boka nalia grata pokuna nazaki cerveau kune bandoya daso ba buni ngando bana nie so abeta kan nie mais so lo nie kesina le longo vendo na studio ba aji solo affaire abeta ando beta solo ne telema nani vasco mabela lo ba bisaki ana pie mbongo nakata studio RTNC to fana nie bersa banda rien kunza do rien ndena ya na koma kudila bafani nie wa solo ebeta Nyekes, bako se répond. Tétéke, nyekes, et vanda mamo juana. Ramban, dona la cerveau. Na suka ba yokelanga mawana ndiai. Charlie tabisi yango yo azute. Mama na tika. Te esiba olembi nanute ale mama bakisa. Na lo wana ke wingi. Alego tele no welengia magota bien bat bafana wenge bota langa baby koti samutu togota negoti q ale no welengia makota q yangia makiriku akoti q koti samutu ne koti samutu togota q ekoti degota koti apo to boka na premise ya wera to boka ale futunwa wana bagrep na disque ya kiboto waka premise beta pe na TV message succès ale futunwa lembe bilenga nzoto mwana mama melima chamba kwiti talatina
amelingwengwi la sangisi na bazo kwiti kwiti tala misweteli auti mondo yo auti misweteli auti ekota na prémisse promotion et l'autre à la promotion na lo ngwana zonge pas faire ne oboka dodo meli mutuwe baby ale dodo go bina dodo abangwani amado ale dodo abine abalola neti mukolo krantu na bogi ba bebe dodo ba umela na kobina umela ya gola nzamba pambola yo umela na kobwaka na lisangu na longwana na yoke na to boka su disque ba boke linga ale kanga kwa bwe ba boke langa pourquoi na bakri na nyonso tozobwaka kaka bêtise kana kati ezaka kota kotisa soki mutu chuba soki salaka boye ezaka elobelaka eloko moko pourquoi olobela trop bêtise mwana ba musique sotokomisi ba musique o ba genre ke pour oyemba bêtise yemba nini en tout cas to yemba soute munam ta inspiration na ba vina biso ba ba yemba ke chéri salanga bien chéri balolanga bien il faut tourner que so yemba bon point donc tana boka ki danse ba boss na boka bêtise te ana boka danse ba boss na boka bêtise te donc on est exemple mourir au monde donc ça na inspiration na wana za cop na en plus pe na finga te nazo amuser et là tout est c'est pesa yo ne c'est pesa mutwana ona boka sana ba kolo na yana ba kolo na ngwe kanga bango ebo tala yo tala film porno te sikolo bani ke pe bon concert voilà donc que des presque que na internet on ba film na ba 10 millions de vues de batu ba ligne pe abandeli yango lisusu sikolo bananga olo bananga vraiment ngana yemba nanga kaka makamba ya nini ya cantique de cantique na mama cantique de cantique vraiment voilà merci beaucoup Kiko presque à la fin ba fan no ba retenu ni et puis ba dédicace na batu non en tout cas na boka mutute en tout cas na suka na boka mutute so na boka mutute en tout cas na boki ka mutute kiriko ngwe so bolandi émission ti suka na suka nde yango na boki mutute voilà est-ce que ba fan no ba retenir ni ba fan nga ba retenir que na prison moi nde émission ngola saboki na prison donc na lobby da tout et lo ka retenir za ba sala bref ya otu na lobby ba yo ka tout ba sali bref ba comprendre na lobby na studio basi boki ba bloga sikana boka basi boki banzela avant ebesko kende fo ebesko uta boki deska na uta donc c'est un peu ça bref voilà merci beaucoup Kirego na opportunité perception ouais merci mais na bo sanité maître Toroa pour na micho bwina na bandala to sali miso na bandala na bla na kwa maître Shabanaza na bloc mais na mona repe awa maître Shabani passe à la gare donc veut dire que dans les bons quoi toi appena Fabrice Yele papa Novelas pour ceci là té voilà merci beaucoup Nao Kirego toi appena Matika Songo on va reborder mais na suka kati obwaki ba grand merci à Bego Nyampa la Blanche Nyampa la balobi Renate Amis Motema Pavis Bomba pourquoi pas ba gros bisous ya Maradona Amis Motema ya Nanouche bo s'abonner massivement vous s'abonner massivement puisque nous tout le monde a l'état quand tu as libéré nous tout s'abonner